Bonjour la famille, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, Bambote Ebele, Bisika, Bizubino, Boboto, Bondeko, Nakati Yamabota Labino. Shalom, Naba homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom, Bisika, Bizubino, chantre de l'éternel. De Lokola, Mimi Ciel, voilà. Et puis, Nande Konabiso, Maman Immaculée. To pesimo Bambote Ebele, to Bosanité, Marie-Laure. Non, Marie-Laure, to pesimo Bambote Ebele. Oya biso Laure Mbongo, to pesimo Bambote Ebele. Voilà, chantre de l'éternel. Oya vrai, to pesimo Bambote Ebele. Voilà, Boboto Bondeko, na kati ya mabota na bino, bandeko na biso église ya catholique, matondo na bakimbangiste, ingeta na bandeko na biso ya PV ya Longo, yenge na bino nyonso to na église ya PV ya Longo. Vraiment to pesi ba déclaration ba musulman, salam alaikum, respect makasi na ba chef quotidien na biso. To pesi bango pe bonne journée. Pourquoi pas toke na bonne journée pe to pesi ba déclaration témoin de Jéhovah, néo apostolique, to pesi bango bambote ebele, armée d'Isali to bo sanité, bino nyonso tendance confondue, bozo bakiti to vanda to solo là. Vraiment, et ça va bien. Moi, kopati, moi, kopa café, ça bon déjeuner. Maï et belé, pourquoi pas Gilles, sous mais là, et ça va bien. En tout cas, tous on va place, tout vanda, tout y a moins 15 minutes na biso, et vous ça la biso très bien, et vous la biso conscience, c'est bande konangai. Voilà, bande konanga, beau liker mission, beau partager mission, oyo, beau partager, en gros, bande konanga France, beau partager, parce que pétition wana o balingi basala mingi ekozala na mboka ya France bandimi ya France mutu bazali ko organiser parce que bango baza sur place esika église ya la bonne sémence evandi oyo mokambi nango azali suspendi akoki kopesa lisusu mateya te tina janvier na kombo ya Bostralino na mwasi na ye mami. Alors bandeko nanga batu balingi basala pétition, batu balingi basala marche pona azongela mateya bandeko nanga yango nde tolingi tolobela na tongo ya lelo. Est-ce que batu bazo comprendre? Est-ce que batu bazo comprendre te? C'est ça biso na mwa mayele o muke nzambe apesaka biso to analyser mwa muke na tongo ya lelo na bon déjeuner. Bandeko nanga ika ndenge ezalaka mwa récapitulative kolala kolamuka toye kotanga ke mosali oyo batu nyonso bayebaki ye azaki number 1 na internet lokola azali kokamba bwatu na ye ya dakati na internet baye kokanga ye na misala ya moyibi azali koyiba l'État. Et loko batu ebele bazo comprendre te. Donc parce que tellement congolais ayibaka l'État, biso to wuti na tozala makila na biso na mboka na biso to yibaka l'État, place to wuti gouvernement etambolaka te, mbongo ya l'État to liaka yango ndenge to lingi, kamere yiba ndengo lingi, kimbuta yiba na yo ndengo lingi, batu nyonso balekana boyebi etc. yiba na yo. Yango na moni to botami bongo ba papa na biso ba yibaki ba mbongo ya l'État. Biso bana tozo yiba mbongo l'État, tozo bongisa mboka te, tozo welaka intérêt na biso moko, ata soko yibi, emsu bandeko na basi bandeko na mibali bakoli yango te. Alors yango na ko yiba na Congo eza na eloko moko normal. Ezaka na eloko moko te, lisumu moko te boye, bamonaka yango grave. Et comme kaka ayibaki azali na nzala ayibotika ye kaka. Donc et comment neti eloko moko eza normal, alors que ezali anormal. Awa tozali na Congo te. Makambo Bostralino asali ezali makambo ya mikete bandeko nanga. Ezali makambo yo akosali nango prison. Soki pa sali prison te akofuta amende na ye parce que ayibi l'État. Na likolo nango Bostralino abi de confiance na bandimi na ye. Bien sûr bandimi na ye bazomona yango te, mais bino moko bandimi na ye mutu bokei kofunda ye na ndenge ya maloba na bino kozanga sagesse, kozanga intelligence, kozanga communication na pasteur na bino, kotia mutu makasi bolingi koyoka biso te. Yango wana bokei ekomi kobela abus de confiance na sens que ye akei koloba makambo mosusu bino betango bake ko interview bino bolobi makambo mosusu bolobaki kaka bosolo bino nde mutu bolobaki bosolo, mais pasteur
Australie no abukaki lokuta na misu ya bazuzi oyo ya France. Et loko bozo comprendre te bandeko nanga ko buka lokuta wana lisusu ememie lisusu na mbano mususu bandeko nanga. Et puis eloko lisusu ezosa ezali pe o ezali kosa apasi azali komi kitisa te na misu na bino parce que bino bozali pe banzambe, bino pe bozali bato bolandelaka ye, bozali pe ba peuple de Dieu, boza pe ba oin de l'Éternel. Aza komi kitisate, aza kokosa bino. Comportement na elelo ekomi ya mawa. Akomi kolala tina kati église alali na mabele. Mais tanga banda kolata bilamba na ye ya cher. Omoni ke bande konanga sokolata bilamba ya cher même na kati église, oyebi prix nango eza 15 000 euros, 3 000 euros, sakina okolinga même ochango na mabelete. Même pasteur albito lala na mabelete pakola poto okolata te ozokanisa elamba wana eza cher. Ndenge yepe abandeki kokanisa tanga ndeki koya na église bomona ye place alala na mabele, ndenge lelo akomi kolala na mabele parce que bilamba nyonso oya talo bakendeke nango bakotikelo babilamba oya pambala bato bayaka kosala musala wana baza bato baza na touche baza na hey coup d'œil pona kotala biloko oya qualité oyo bayaka kozwa na bakati na ndako. Bandeko na ngai aza pasteur ye moko na kati ya France te, aza pasteur ye moko na kati ya mokili te, Europe te, oyo aningisi mokili bozo mona ye akomi lokola nzambe epai na bino. Nzambe pa na ye azomona ye eloko te tamso to ayebi ete. Bandeko na ngai likamu na pétition bakanga bino maboko te, bosa la pétition na bino. Mais avant quand même beaucoup na pétition ebimi na bonzambe na Bible pétition ezate bozo bima siko na bonzambe bolingi boya kosala siko yo nini démarche moko ezali hors biblique. Bandeko Bakuk bandeko bolandaka ye boyo sala siko démarche ezali hors biblique alors que bino ozali ba na nzambe il fallait bon memela ye makambo yo lokola Esther amemaki yango na kati ya Bible. Tangu bakangaki balingaki basala mobulu na mboka na ye na nini na bango bomema yango bokota 3 jours ya jeûne. Ole bosala pétition bokota 3 jours ya jeûne sec. Église mobimba. Ceux qui peuvent obokolaka nyao, obokolaka mboa, obokolaka bambisi, ozala banzete na kati ya ndako ndenga nazala ba plante boy na kati ya ndako. Nyonso tu esala 3 jours. Tout ce qui respire chez toi, elia elokote, o melate, o brossete, o latakaka, o bele soki saki, soki nini, bolela mawana nzambe pona yeke, mukolo akokende ko samba, nzambe akita, akatela ye likambo wana. Mais soki pe nzambe akiti, nzambe kuto akatela ye likambo na mute, pansa nzambe na alimbisa ye, na makambo ye asali parce que asali yango asali déviation ya mbongo oyo bino bopesaka ye. Il faut nzambe nano alimbisa ye abanda nano kozongisa mbongo wana na ndenge oyo esengelaki esalama ekende pa ya ba veuve ekende pa ya ba orphelin esomba ba église de Dieu. Vous comprenez? Bosengi susu mawa na nzambe na ndenge ke afutaki ba impote ole bache na prison nzambe yokela ye mawa basenga ye kaka amandi moko ya muke ou bien bosengi mawa na nzambe abungi dossier wana nyonso ekoma nango déclassé. Mais bino bozo senga na mawa na nzambe te bozo kotele même pas jeune ya oya sec ya 3 jours boko kende pe misala te boko sala eloko moko te kaka bino libumu na se ou bien mukongo na se ou bien soki ndenge nini bozo lela penza ma ya miso ezokita bolela pona ye olibo kesalela ye pétition oyo pétition ezali makambo ya mokili. Donc bino ndenge boza wana boza na esprit saint te fo bosengela et puis ye moko fo pa ya kosenga bino bolimbisi ke natambolaki na lokuta tina ndenge bakangaki ye ti ndenge aye kozonga pasteur na bino atamboli na lokuta tokoyoka nanu première lokuta na beau déjeuner pona likamba pétition ngana kosenga bino botika na bino pona ekosimba te ba pétition combien basala pa ba congolais
bozo lingata mususu bo pesa biso matière biso to loba na biso parce que tango biso to koloba boye susu bozo ngeli bostrali no me bino mutu na kati na bino bo pesa biso matière soki boni boso la pétition na bino pona ni bozo koloba ngona ba réseaux sociaux bonne qui sont entre église na bino ba papier ba baza ko signer kei mais entre de bino mo pe kaka boko ya na ngosu na réseaux sociaux biso to koloba soki ezotambola mabe to ko yebisa ba oyo ya biso ba kota kuna baza enclavé kuna ke boke ba pétition wana ezali ya bonzambe te ezali nzela ya diabulu parce que l'état zali diabulu c'est pas ça moto azana bonzambe akei ko escroquer l'état. Même quand on zambe ayebi l'état, que surtout respecter oyo ya l'état. Tant ou ya respecté te. Aye na ye, a uti Congo, ayebi ke makambone za ya solo, aye akosi na kati ya église. Dans le koto leka, to yo kaye na bokebi nyos. Ezali pasi bande konangai ko favoriser porte na mutu oyo azoko kosa boye, bo olie botika ye. Azwambano na ye na l'état bino bo yilimbisa ye parce que mbongo eza ya bino tango bosalaka mbongo na bino esalaka bino ni chaud ni froid mbongo na bino bosaka ngo. Ne soyez paniqués de rien. Je vais vous parler une minute. Je n'ai pas de problème avec la police française ni au tribunal, je n'ai pas de problème. Attendez que je vous explique. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne sais pas d'où sortent tous ces problèmes. J'ai un compte privé. Dans un compte beaucoup privé, je l'avais montré à un frère à l'église. Dans mon compte privé, il s'est étonné de l'argent que j'ai. Le compte Bosra TV, c'est pas privé. Si quelqu'un peut donner sa dîme, peut le faire là-bas. Si quelqu'un peut soutenir Bosra TV, c'est un compte professionnel. Alors, Azoko Sabino d'abord, compte wana ya Bosra, ezali compte privé. Alors que ezali compte na yemoko privé. Eza na kombo na eza na kombo ya Bosra te, eza na kombo ya église te, compte o eza privé, eza compte eza na kombo na yo moko. Atanga lelo na zui compte yo na bi compte oyo eza ya sous le baoba. Aussi longtemps eza compte na ngai moko, ezali ya ngai. Na koki kozwa mbongo wana kosalela ngo eloko nyonso ngai na lingi. Mais soki na bi ke compte o ezali compte commercial, ezali compte o to kosalela, photo za la bato mibale to misatu. Oh, parce que ceux qui n'ont pas associé na bateau, le col est église, ils ont bien associé na bateau. Il faut continuer à na 2 ou 3 personnes. Place on appelle les sous Azali Koko Sabino. Écrit Bosra, les titulaires de l'église. On écrit bonne semence transmise. Maintenant, ça m'étonne. Mais l'argent que je voulais, ça vient d'où là? Maintenant, cela m'étonne. Vous voyez toutes ces choses, cela provient d'ici, de l'église. Je vous dis la vérité. Après cela va ailleurs. Boyoka. Je ne suis pas un pasteur, vous pouvez tuer par la sorcellerie. Voilà. Bande Kolanga, il faut comprendre. Donc, aye koko sabino po eza tongo to chaka muke muke aye koko sabino ke ayebi makambwana te ke aza coupable te ke ayibi mbongo te bande konanga bostralino ayibi l'état bomata bosala compétition soki pétition na bino lokola bozana misala ko sala te lokola bozana ba temps congolais zakana temps ebele ayebi valeur ya temps na yete yango boko vanda wana eza démarche bukete ya kokota kosala bo bimisa papier bona préfecture bimisa pétition kotisa eza musala ya munene yango ya boko zwata na bino bo pesier mais nzambe na likolo ayebi ke papa oyo azali mosali na ye lisusu te parce que amemi bio na boîte ya mabe ayibi l'état. OK et puis akosi bino euti na munoko na biso te euti na munoko na bino moko ke l'air bino bo kende ko samba kuna bino bozoba ke mbongo bo pesa kae ezali mbongo oyo atsalela ngo makambu boye mais ye moko ke ko samba lo beza mbongo bino bo kabela kaye parce que biye assemblée la bino il faut que ça la clair tant le prophète ya lobi bo futa mbongo avanga na sambele la yo atie mai na munoko te
Tango kopesa mbongo na soko lingi. Oyebi ke prophète akozwa mbongo na nga pona sambelela nga. Soko kozongo lokwa kinganga etalio. Soko kozongo bonzambe ozwi. Mais azali clair. Ça c'est ça que moi j'aime. Soko zo sambela, soko za clair, bo pesa mbongo po na osambela. Oui. Mais soko zo kokosa na kotonga boy, na kosala boy, mais bozo sala yango te. Et puis mbongo wana obino bo pesa, mbala moko bakomi ba orgueilleux. Moi c'est comme orgueilleuse. Et ça qui to côté parce que zambongo na bino, et zambongo na yete akosala nango lolendo ata mukete. To longwe wana, to kei jour bakangi ye. Ayebi kozi nini bakangi ye. Et puis ayebi pona nini akoki kote ya te. Yango nde likambota la lokuta na bino lisusu na pétition na bino ekosimba te. Siko bino bosa la pétition ate ya na ndenge ni. Est-ce que l'État a pekisi ate ya? Non. D'après votre église, l'État a pekisi ate ya te. Ceux qui bostrali na zote ya te parce que a continue la prière. Siko pétition ni bosa na l'État. Que bosa la pétition azongi la côté ya. Même bosa li pétition esimbi azongi li côté ya. Bino bozo mona physique mais na spirituel. Bozo sambela dans les faux. Ezali mawana peuple congolais. Vraiment tant bon nga bosa na pétition bon fa dans bon raisonner bon kotata 3 jours na prière à sec. Bon luka fome longi na nzambe ya solo. Na kati église na bino bozana ba apôtre te, bozana ba pasteur te, bozana ba évangéliste mususu te, bozana ba prophète te, o ba koki ko memela bino makambo église. Bokoki ko luka même na tango ya kala, ba bandi ko kene ko consulter. Il faut que peut consulter ba prophète mususu, ba yebisa bino bosa la démarche nini, bozo sa la démarche bozo kansaki parce que il y a des intellectuels o ba koma bazo ba na kati ya église, ba longola système ya raisonnement, ba longola mayele na bango, ba kotisa biloko ya buzo ba kotisa kindoki, ba kotisa ba aliénation buzo ba na kati ya mutu na bango, bango na bozo kanza ba komemela bino eloko ni. En tout cas, ça passe na mawa. Boudwa wuti kutu ko samba yebi pona nini ba pekisi. Mais aye na église, bo telemi liboso bolobi ke ba pekisi pona osambela te. Puis boka so ba su ko vidéo wana. Boke na ngo pe su ko biso pe toke na ngo na l'état to bike. Mais bazo contre sa pétition. Biso pe to contre pétition parce que to bike baloba ki ke l'état te muto a pekisi ko sambela. Ezali azana ba prière. Siko bo sa la pétition akot azongi la ko sambela na ndenge ni. Pour l'année, vous avez pressé, vous avez la bakatela li kamne na janvier. Boko baby c'est la makambo belé. Bino mutu ya bozo memae kaka nenga lobike makambo na ezo uta na bino kaka ba démarche bozo sala nde place bozo kene ko baby sa ye lisusu. Les bozo la sous pétition boko koti sa isu na libulu. Toka video ya suka. Bolanda bozela. Boyoka video ya suka. Oyo awuti prison. Ce qui a été diffusé dans les réseaux sociaux, que d'autres ont posté des images comme quoi il était condamné, comme quoi il était arrêté. Notre père spirituel, Papa Charles Bameko, est là, est présent dans ces lieux. Mais... Donc, balobi ke ndenge bomona ki na ba image, ndenge boyokaki que pasteur Nabiso bakangiye. Bakanga qui était, notre pasteur est bel et bien dans l'église. Tel est l'okuta. Pasteur a goûté dans garde à vue à 2 jours, bande konanga. Pas même il y a 24 heures. Pato bakeli kamoré zakibou. Tant ba memi au garde à vue il y a 48 heures. Cela veut dire que ma kamoré zaki sérieux. Il y a moisi na ewana. Ce que boye na église, au lieu de la vérité, que notre papa zaki na garde à vue, mais Dieu est bon, Dieu est grand. Papa na biso batikiye, azali parmi biso. Ezali bien sengote. Mais boza koniye ke bakanga qui était. Pourquoi le couteau ya boye na chair? Après boza la pétition, bande konanga. Boza est-ce que boza na peuple congolais? Ce qui mboka na biso zo bonga te kana makambo boye. Nazala benjir moko muto azali pembenya fashi. Azako finga bande konanga. Ba makambo ya bêtise. Ndeni mboke ko bonga. Posez la tosisa. Oyo bolanda lisusu. Lorsqu'il y a des combats, il faut que nous sachions une chose. L'ennemi s'est levé, mais nous avons une arme puissante.
ennemi a se levé. Papa Nabino a yibi l'État. Il n'y a pas question de Satan. Il n'y a pas question de quoi que ce soit. C'est un voleur point barre. Satan zawanate ennemi nini ale a se lever. Yende mutu azanga ki ba comptable. Aboy kokocha ba comptable. Aboy batubaye ba niveau ya mbongo nini ekotaka. Niveau ya mbongo nini azanango. Yemoko amitié. Pasteur, gérant, évangéliste, comptable. Nyoso yemoko atie. Eza kitoko te n'encouragez pas les mal bande konanga. Bon compétition na bino wana di fois ti wana botika na binongo. Bon le bande bole la mawana nzambe alimbisa ye aye ba pe ko fongola munoko asenga nzambe pardon en public parce que a dévié mbongo ya église ya nzambe. OK. C'est la prière. Si le papa ne prêche pas parce qu'il est en prière. Et nous sommes là, ses enfants, nous sommes des serviteurs. Ce qui papa zali ko prêcher parce que il est en prière. Ce que pétition yo muto pétition ko yana ndaku na yo. Oko signer pétition wana, ya yo zo signer pétition liwa ya bana na yo. Ozo signer pétition ya danger ya vie na yo. Bokota kabikota kotate. Botika ye amema mukumba na ye. Même ata ye so mema ki croit na ye. Ata ba yeda ki mukie me amema ki yango. Et puis ye moko mtazaki crucifié na quoi. Ndeni olingo tika croix ya bosandino yo kende kuna ba bambo ba sete. Buzo ba ya bomona ngo wapi. Bomona ki ba pierre banani ba yaki wana balobi kete croix o ba kitsa ebo bambale biso ba sete. Même kutu mutamemela e croix zaki entre ba disciples na ete. Boza quand même bato mayele. Tozong sa mwa muke. Boza quand même bato mayele. Et nous sommes là, ses enfants, nous sommes des serviteurs. Si le papa ne prêche pas, parce qu'il est en prière. Et nous sommes là, ses enfants. Vous comprenez? Bande koto suki wana pona lelo. Pona likambo ya pétition. Tokangi bino maboko te. Bosala na bino. Mais pona nga eko aboutir na zéro. Parce que même Nzambe akolinga kutute esimba. Parce que bozo tambola na mensonge. Église moba basée sur le mensonge. Pasteur aye akosibino. Mosaï na Nzambe aye akosibino. Mais bozo comprendre yangote. Toko benga bino mato iti wapi biso pe tokotika te. Boye biso pe toye. A bon attendeur salut. Bonne journée na bino nyonso to. Botika la malam. Bandi konanga ekozala bien. Botala. Ma eza ndenge moko bozo se comporter. Ezali ndenge moko na bato baza pembeni ya chef de l'État. Botala muto azali pembeni ya chef de l'État. Makambuni azobimisa na munoko na ye. Na kochaka oya mukuse oya 3 minutes. Entre tanga pe na ke na lukana la tata ketch. Bandiko boyoka makambuni ni oyo leka. Bolanda ngona bokebi nyonso to. Bolanda conversation oyo na bokebi nyonso to. Naza vraiment na tina ya kosali nango émission te. Mais bolanda politique oyo eza na kati ya mboka na biso. C'est même politique oyo ezomema na kati ya église. Au lieu église ezala quand même différente na politique. Pona ke mboka na biso ezala na système ya kitoko. Mais politique, même politique bandeko nanga yango toza nango na mboka yango pe eye na ba pasteur bazo zo place ya ba président alors bato balandi bango bazo bundela bango et là kokute eza bien na kipri na mboka na ndenga kutu ya ba diabolo bato wana baliaka baza pembe na président bazo mona ta mwanda mundamu mais pile mutu oza pembe na ba pasteur zéro bazo pesa bino eloko te en tout cas eza pasi na mawa. Tu ne veux même pas respecter la loi. Hein? Nous sommes dans l'état des droits, c'est ça l'état des droits? Un imbécile. Compris. Je ne sais plus quoi vous dire. Je vous ai compris. Bon général, vous... Oui, alors. Bonjour, mon général. Oui. Oui, mon général John, bonjour. Bonjour, Bobo. Comment vous allez? Très bien. Oui, moi, général, je viens de voir une petite vidéo là et l'audio que vous avez menacé l'ancien gouverneur. Bon, le gouverneur en suspension en Bougeois, et c'est ça. Qui vous dit ça? Vous, c'est qui? Pardon? À qui j'ai l'honneur? Tu as l'honneur au conseiller Victor.
Conseiller du chef de l'État, Victor. On va menacer le gouverneur comment? On va les menacer comment? Le gouverneur de province a retenu tous les engins du gouvernorat. Et le monsieur dit qu'il ne pourra pas restituer ces engins qu'au gouverneur qu'on pourra nommer je ne sais quand. Et maintenant, le comité conseil de sécurité a décidé à ce que nous récupérons les véhicules à sa disposition. Parce que le gouverneur actuel n'a pas de véhicules. Et s'ils arrivaient là, il me dit, c'est celui le gouverneur ne les restitue pas. Mais c'est vous-même, le conseiller, qui avez dit à ce monsieur qui n'est plus gouverneur. Mais lui s'appelle gouverneur. Il dit, il ne peut pas restituer les véhicules. Comme il ne peut pas restituer les véhicules, et j'avais les documents de la restitution. J'étais accompagné de tous les agents qui devaient exécuter. Qu'est-ce qu'ils allaient me comporter comment? J'ai une vidéo qu'on nous a envoyée ici, que tu es en train de menacer. Il y a des gens qui se sont assis là-bas et puis vous disiez que non, je vous donne 3 minutes et puis si vous ne donnez pas les véhicules, et vous allez voir qui je suis et puis si vous ne me connaissez pas. Mais un général ne peut pas se comporter de la sorte quand même. Tu pouvais, et puis vous ne pouvez pas l'humilier comme ça parce qu'il est encore gouverneur. Même s'il est suspendu, nous attendons la Cour constitutionnelle de donner la dernière suite. Mais vous ne pouvez pas se comporter de la sorte, mon général. Mais mon ami, vous me parlez, vous êtes conseiller du chef de l'État. Si vous êtes conseiller du chef de l'État, le chef de l'État a désigné une femme pour être gouverneur de province. Et le gouverneur de province qui a été désigné n'a aucun charroi. Le charroi est entre les mains de l'ancien gouverneur de province. Maintenant, on me mandate d'aller le prendre. J'allais me comporter comment vous êtes une république. Mais il faut faire ça à l'amiable, pas faire ça comme un voyou, comme de cette manière-là, comme si vous êtes en train de le faire. Il y a une vidéo qui est ici, je vous envoie les vidéos. Et vous êtes là en train de parler. C'est vous qui êtes là avec vos militaires quand même. Moi, je l'ai fait à l'amiable. Si lui voulait qu'on le fasse à l'amiable, il allait bien nous recevoir. S'il a opposé, il s'est opposé à nous, on allait se comporter comment? Si on vous a pas... Bandeko, Mouto Bazo Gang est la générale. Mais Mouto Azo Loba, mais donc Mouto Pamba est chef de l'État, conseiller chef de l'État, Azo Gang est la générale. Conseiller à cause de la coupe à Tangate. À cause de la personne qui n'est mais général pour nous comme général. Et ça quoi on a n'angou baté. Botala yango makambu oyo ezo le kanaba église. Ceux qui bossa ba pétition parce que bozo mema église net gouvernement. Bolanda. Comment tu t'es retrouvé dans la parcelle? On vous a bien reçu. Vous vous êtes retrouvé dans la parcelle comment si on vous a pas bien reçu? Moi, je me suis retrouvé dans la parcelle parce qu'il était question que je sois dans la parcelle. Et quand je suis arrivé dans la parcelle... Mon général, je vais vous dire quelque chose. Mon général, vous êtes apolitique. Vous êtes apolitique, il ne faut pas vous gérer dans la politique parce que vous êtes apolitique. Vous devez suivre la déontologie de la police. En tant que militaire, tu ne peux pas agir de la sorte pour menacer la... Mais vous êtes d'abord mal éduqué. Tu es mal éduqué. Tu me coupes le téléphone, tu es mal éduqué, toi. Tu es mal éduqué. Tu n'es pas intelligent, toi. Comment est-ce que moi je parle, toi aussi tu parles, et puis tu ne veux pas écouter ce que moi je te parle? Mal éduqué. Un général qui est tribaliste. Et toi, tu es venu faire le travail à Mboujima, ou tu es venu travailler contre les Balouba, toi. Tu es tribal, toi. Tu es mal éduqué. En aucun jour, tu ne peux pas me couper le téléphone. Quand moi je parle, tu dois te taire et puis suivre. C'est ce que moi je suis en train de te dire. Mal éduqué, toi. John Kabouin, tu sois Kabouin. Tu es mal éduqué, toi. Un civil. Tu te comportes mal. Un général ne peut pas se comporter de la sorte. Un voyou. Quelle sorte de général que toi tu es, toi? Un général qui est en train de menacer un gouverneur qui est suspendu. Tu es en train de le menacer. On t'a même filmé et puis tu ne respectes pas tu ne veux même pas respecter la loi. Hein? Nous sommes dans l'état des droits. C'est ça l'état des droits? Et l'imbécile. Boyoki, Bolanda, Bozela, Tulanda. Tu m'as éduqué, Libola, maman na yo nyama. Yoza kizengi. Libola, maman na yo nyama. Oza zoba makasi yo. Libola, maman na yo. Yozo kata na téléphone yo général imbécile nyama. Yoza général na wab civil moko boy. Oye na tribalisme na kata Mboujima po ba no totre ba na Mboujima. Est-ce que Moussala Soda Bassala Ronde Wana? Libola, maman na yo nyama. Au général Kabouin, ce qui général Kafianto, imbécile Nyamanayo. Et puis chef de l'État, sa camarade Nayo. Tu peux appeler le chef de l'État, tu peux appeler. Yon de chef de l'État, a qui est vraiment chef de l'État. T'as la mouto engagé, t'as l'éducation, t'as la chégué.
azaki soki na poto azaki chege na kisasa ye poto récupérer pas président tie pembeni et général wana bandeko tokosala ngo analyse nakoya na video wana nakolakisa bino mabe pe général wana asalaki eza nango mpe makasi te mais tala parce que moto balongoli aza ndeko na ye tala général wana loko aza moluba te batindi ye kuna na kanda na soki na mbujima ye tala bainsulte bandeko na nga eza pasi na mawa tosukaka awa tokokontinue yango ta après botika malamu en tout cas bapétition na bino mo boyebela bye bye bisous.